vaki na ana zemi. Zemi ya papa héritier. Oui. Mwana ngwaza wapi? Pardon? Mwana oboti na papa héritier yeyo. Oui. Non linga te mwana nanga bota na papa na eti. Aboma mutu. Asala fortement. Ngapi na olongola zemi ote. Ezali sumu mwana ngoko benga papa no nani na kobota. Mwana ngoko comme si ozaki ndoto bomelenga secret oyo na obota mama. Oh yo lingi no muso oza posa mobali wana fo esanga kite mwana nga na sepe na nga na mobali wana tikela ngai. Yo ko banda ko sanga totamusa mutu na nga ke o mobali wana papa na nga. Elo neso la saka za tata na ngai. So tata na nga pona la kisanga take na ntana zaki mukila sanga ta photo ne ya pamba te. Mama oza ndoki oza mutema façon na yini na fi na nga na ebite. Na sa ta olimbisa ote. Pe zemi ona longola ngote na obota. So zo zela nga na longola zemi o na longola ngote. Siko donc il y a malgré nous ces salama. Et papa chéri azaka papa chéri papa mobali na nga. Ya ta papa chéri ta mobali na nga. Maman na nga bolimbisi. Margué na na droite. Ya ko poser question mais na kosenga yo si ya moi na ko poser ta question. Et pas un ex si ya moyen. Si vous payez la permission à composer. Bandeko balandi. Na pesi kaka pe lo bamba balanga. Un ex. C'est pas facile. Est-ce que na vie na yo depuis to yebana depuis monanga. Ozata na ma lamu mokote na par nanga. Ola muiza na ngo. Mais ngala linga ko makasi pe na olingo makasi. Eloko nini esalaka olinga nga makasi pona za mutu ko la batu nyonso nini esala mobali na ngesa ka bolingo ezaka likama motema na mona yo na vie na nga na mona donc osepelisa ngai na mona mobali na vie na ngai yeyo. Soki mam na bino ba bolingo soki ya nini nga na zo danza na posa même pas ya zemi wana na mona ngome. Mwana nga obota na yo te jamais. Ngape na olongola zemi o te. Olongola. Na olongola te. Na si ozela ba bengo mbanda mama na ngato ba bengo koko. Na otika lozambanda na opete. Merci. Na otika lozambanda na ote. Lelo okyo déborder okiko kofinga nga. Maman Natacha. Okiko loba nyonso koloba. Et vos apaisements. Je suis d'accord. Mais et vos apaisements. Yaya. Il faut na bande na beaucoup fera bande kilo ndo ba distance bo tela ngana mwana na ngafuna betana eza nini ezokende ndenge ne folie sono na yebite mais bolinga bo distraire ngai okutanga mosiko okutanga vierge pe na yebiso ko na ko pesa virginité na nga mobali akobala ngai ondima pe wa septa ke tende eza bona ko bala mpepe nyonso ko ya mbongo nyonso ko ya na ozalaka na yo olakanga séparation te soki na kufi Ernest organiser ni kufinga pe na okufa na oloba ngo na plateau so donc yo kufi na 7h juste nga na 7h30 pe na lundi yo. Bonjour, bonsoir. Ezo dépendre na air oyo bokoyamba. Émission kitoko oyo bozwelaka temps oyo bozelaka. Bravo Jésus-Christ. Oyo pesamaka na wabino humble servante Maman Lydie Moukadi, autrement appelée Maman Mapassa. Merci na fondation Maman Denise Niakero. Maman Passa Lobaka, Maman Denise Alipassa nae. Merci na yope maman na msala kitoko na papa na nga Fati bozo sala. Ezo monana na bolingo nyonso tika nzambe akanisela libota na bino pe abundela bino couple présidentiel. Na pesi pe merci na équipe technique mobimba ya Chebiso Télévision. Nazo mona ba réalisateur nyonso na moni Fabien, Mosolo, Elias et puis les cordons Mike Moukadichik, le père de mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse mon mari. Abaxelo inspiration Pena Makasi. Je l'ai dit vraiment au fond de mon cœur. Na émission kitoko oyo bolingaka kozela. Bolanda ki yambala we utai koleka. Papa na kozanga koyeba. Mama pe na kozanga koyeba. Papa alingi mwana.
papa aboti na mwana. Na meka ki pe ko vanda ya mboke ba fungola caméra, na meka pe ko partager moi boyebi muki onga na zwaki. Na nyoso ya vi na biso esala makambo ezalaka déjà spirituel. Mobali alingi mwasi. Mama lobi ke mwasi aza mukolo par rapport. Esali ke mobali akei, mama tikali. Amoni ki aza na zemi. Azongi na famille ya mobali pona ko informer pa mama. Mama kaka na motema ba mama misusu kaka nde bazalaka nango a repousser mwana muninga. Mwana muninga pa boyi ko sala lisumu. A garder zemi. Tala lelo likolo ya lisumu ya mutu moko ya mama bokilo. Tala lelo pasi ekoti na libota inceste et salami. Na kozena ba commentaire na bino, eza question na ngina tuna. Parce que dans nos vies, nyonso to salaka, tozo tongaka ba hotel. Soki ozo sala bolamu, ozo tonga pe hotel ya bolamu. Soki ozo sala mabe, ozo tonga hotel ya mabe ozo sala. Oyebi siko banani bazoya kolala likola ya hotel wana po bazala sacrifier. Eza bana tozo bota. Eza deuxième génération, troisième, quatrième génération. Na lisolo oyo bolanda ki binonso na chebiso télévision. Est-ce que mwana na biso wana aza na se ya malédiction? Topé aza na ye na se ya malédiction te. Soki tolobi tozonga mukie, lisumu wana batangela yango nani? Papa na mama to bokilo. Na kozela ba réaction même na ba appel, même na ba commentaire. Na lingito zo sports o ya koma kolo lopango. Papa lopango, mama lopango, koko lopango, mwana lopango, yaya lopango, opportunité pesa meli mutu nyonso. N'est-ce pas vieux Jojo nanga, Lukoji, mon mari, mon cœur. Tolandi sport après tozongi na plateau na merci. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolongwa la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune et télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez biso télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yango yo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Tozongi na plateau na biso merci na régie na sport kitoko koma tata mama koko lopango yaya na pesio mbote. Mbote mama. Oui, ko se présenter bande kwa chebiso ba yebayo lisusu atako ba yebio mais esape na misusu balanda kite ba yebayo lisusu. Ngana za la fille oyo to te ko beta lisolo ya iza moi solo. Que le Seigneur t'aide. Sois courage au solo là et ko sunga pe bato mususu o bazana kasa likambo ngo. Sois courage. C'est présenté. Iza la fille oyo aza na zemi ya papa na ye moko. Oh là là, oh là là. Bravo Jésus, il faut que soit tombouama. Boyebi bande ko balandi na kati ya ba mabota tozana makambo ezana batu bazwi ba AVC, ezana batu ba beli ba tension, batu ba komi na ba gastrite o ekomi
na ndenge moko ya likolo asali sœur likolo ya obomba. Mais Nzambe ya pambola papa Mike Mukadi. Ngana benga ngweze inspiration céleste. Le Seigneur avait sondé comme le Saint-Esprit azali mutoyo asondaka. Ba cœur pe ba rein. Molimo mo santo ezaye mo Nzambe. Asondaka akotaki na motema papa Chic. Asondé na ba famille. Après asilisi ko sondé te aye alobeli yango tala lelo nde to komi kozwa balobiko. Na pamboli basala Nzambe nyonso bazana biso elongo o basoutenaka biso moralement, physiquement, pe spirituellement na ba prière na bango na ba conseil. Nzamba pambola basala Nzambe nyonso o bazali boso nanga na ko citer ba kombo te. Maman na ngai tomona kiyo na émission ete koleka okweya ki beta nanu o se rétablir ndenge nini et c'est passé nanu ndenge nini avant que to koba na ba question. Merci beaucoup maman. Les jours wana babenga kinga na siège ya place otoza awa naya et nayaki okuta mama nanga na mobali papa na lo babo mobali papa po aza papa nanga aza pe mobali nanga nayaki kokuta bango et maman ebisanga ke po azaki mobali na kami toli to bala na ye aza pe na zim na ye dès les jours wana maman azo annoncer nga ke mobali na nga wana yende papa na nga donc nalinga même sina kufa donc dès naza bwe na otambola bato mosusu bamona ngai naza mutu nga mona mi benga ebembe nakomoka na soni ya otambola na nzela libabe moko molili mo ekoti na vi na nga na oyeba te nasala nini. Donc moi na papa na nga moko na coucher na papa na nga mpe naza na zim na ibate mona okobota mo benga papa koko papa donc nazo ibate. Yaya nangi na comprendre muke okomi na âge nini? Naza 17 ans et 18 ans. Siko depuis tous ces temps ozwa occasion te ya kosola na mama ala kisote sika ba koko ba vanda soki to bike ala kiso photo akokolo baki nazaki na ba photo te. Ibungu itapa ba koko na bino. Mama oton ozwa kata tan ya kosolola na mama te arela tota ke nazwa zemo ndenge ni mama za mari te azwa zemo molimo mo santo. Donc a passer ki par action moko boye po yo ya. Osale loko wana te. Et na sala ngo deux fois. Ezaleka kazotu na maman ouais papa na ngando lobaka na olakisa yo ye na olakisa yo kaka bon. Tina ndenge to yo kweya lelo. Donc maman apesaka yo chance te. Est-ce que tu n'as qui peut pas coco pour papa oui mais pas coco na bino maman donc ayebi pété atkalo la kisanga ite donc okola na yo une fille o yeba papa na été oui bon limbisa muke eza question moko eko blesser eko choquer mais ça peut nous aider au vivant na likambo ndeni okoma fille mo mukolo ayeba papa na été et bando salon ndengeni ndeko sala nga pasi même si na classe ezalaki pe ba copine nanga peut-être papa bon pas ofutele minerval nga na bande ko mituna kaka papa nanga kufa to aza en vie pour na bande ko forcer maman ala kisanga papa nanga abande tout le temps ko baka ke na olakisa yo ye soit forte nati e yokoma boelelo donc lelo e yokoma ki oyebi papa ngo papa chéri. Ils ont vraiment passé. Mais si koyo na épreuve à makasi ya munene oyo. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Bande ko bolimbisanga na lobela pe na biso basi. Oyo to lingaka ko lakisa bana ba papa te. Ato ebiki papa ngwa sali eloko te. Mais lakisa ta mwana poto koma na ba biloko aboyete. Lakisa mwana papa na yo komone kingandi mais via likambo salanga boye na lingi na nga tozala contact nae eko aider siko oyo yango na tuna kini ebandele mission nanga mwana oyo aza modi to nanga pe na oyeba te yaya za makasi tika nzamba lola alindisa vraiment motema na yo tika nzamba lola vraiment akota likambo na yo po eza facile te.
Si on dengo se retrouver na mwana na libumu boy. Ozo penser nini? S'il te plaît, n'a blessé au lisusu parce que je suis obligé. Waouh. Sois forte, hein, maman. Sois forte, ma chérie, sois forte. Sois forte. Premièrement, nzamba olimbisa ngai. Na yidi mama na nga makasi tino kufa na tika lo limbisa ete. Ba oyebisa nga na avorter. Mais na olongola zemi ote. Pour na obanga pour kufa. Avorter pesa lisumu. Na bina obota na avorter te. Donc obota ou quoi avorter te. Na obota. Siko po na papa. Ide no eza nini? O sa neti nini? Na oyeba pete ngai. Na oyeba te lo na oloba te maman. Na oyeba te lo ko oloba te. A supporter les cartons moi na robota mon bengi papa koko. Oh. A supporter ka bengi oyambi na papa oyambi na koko. Pona olungwa na ngazemi ote. Pona yo siko na minute ondengo komi na étape oyo. Ozo pesa faute pas nani. Non en fait non pesa faute et pas maman. Parce que quelque soit ba problème na et quelque soit ba difficulté azala ki na ngalinga bombela nga papa la nga ite. Ata papa bombela ki ngai alinga la sanga ta famille papa na ngai. Elinga ki aider ngai na kenda kata baye bangata ke mwana biso azana mwana. Mais bombela ki ngai ti e yoko matina niveau to komilelo. Donc maman na ngai za quoi ennemi moko na vie na nga na ko limbise au 15 jours. Abosa na nga na vie nga pina zabi na bosa ni kinaza na maman moko. Mais yaya, peu importe difficulté ou ekomelio. Est-ce que toza ba na nzambe? Toza appelé à ko pardonner. Pona nini? Parce que nzambe wazana likolo. Combien de mabe oyo sali? O sali kutu ba rapport sexuel le mariage. Mais nzambe wana kitisi bo sawa na ye na vie na yo. Bongo poani pete yo. Maman rapport sexuel eleki o maman na nga salinga. Lisuma mukene ya munene zate. Bien sûr ezala ate mais o maman na nga salinga ko bima na tata o abimisinga na mukiliye moko. Tata aboti ngai. Eza soni mama. Na otambo na nze bat ba ndotanga msapitala wana. Abota na tata na ye, abima na tata na ye. Na bité na loba nini. Asala nini. Oh là là, sikoyo yaya. Mama na yo. Eloko nini oyo alobeli yo depuis makambo yo nyonso et komiti bokoma na niveau boya oleka na bravo Jésus-Christ. Maman on doit singa ka pardon na limbisa e. Ezala ki faute nete. Ezala ki faute ba koko na biso kota papa ki akendaki a réclamer ki azana zema mwana bango baboya ki même sikoyo kai. Baba ki zemi wana zema mwana bango te bayebi yango te na ndenge maman abomba ki zemi wana na ndepa ya kobota ngai. Yaya. Na lingi un peu na me ko comprendre. Sikoyo pona koko na yo wana. Okolo bani na koko no wana. Bango nyonso. Na yini bango nazo na posa mutu morte. Nata na posa mutu morte. Bandeko balandi vraiment na ebité na expliquer nini na loba nini. Ezo sala pasi naza maman na yebi lokongo oboti mwana ayelo fiancé boy fiancé ngo papa chéri. Ça fait très mal. Mais le temps deuxième invité na nga kota. Na ngi ba balancer les biso koma tata lopango et puis to se retrouver juste après. Merci. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasi te ya kolonga la statue ya locateur. Pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Pibois, commune ya Ntele. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibwa à 20 minutes ya grande route. Na Simaya concession Niembo Chabani.
ba abonné nyonso chez Biso Télévision oyo ezali cadeau pour na bino takoti na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango oyo cadastre mamu nyonso normal na prix moko abordable donc wela déjà benganga na lombangu po oza pesika na ye bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali pe so lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombangu shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te bibwa donc entrée à station bibwa koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Merci Bandeko Balandi. Na sport kitoko tutouti otala koma tata Lopango, mama Lopango occasion pesa mili na mutu nyonso. Zamba sala bino ngolu boko mama Lopango. Wana deuxième invité na ngazo kota mama azoya. Maman, c'est que ngana ki na bino boti kala sola na e. Te yoka. Oko ti ngo bengela ngai a point. Naza na posta na ete. Na yebi. Naza na posta na to bengela ngai. Et vos apaisements. Na sola na ndoki. Zala na kimia. Zala na kimia. To sala boye kasi. Loko la présence ya mama eza ko déranger. Mwana nga lekana nuboye to sisa to régler likambo yo. Tozaba na nzambe yaya. Yo sala nzambe mabete. Est-ce que nzamba tenaka kaka na kanda? Ba mabe combien biso to sali kutu mokeli na biso mais azo kitsangolu na ye. Alobi azo kitsangolu ne chaque tongo likolo batu nyonso. Bongo mama yo kokolimbisa été vraiment yaya. Tika molimo mo santo azwa contrôle esika oyo. Mama langa na pesi mbote. Mbote mama. Bonne santé. Santé est bien. Vraiment Zambi azwa lokumu. Yaya koko pesa maman bonjour te. S'il te plaît, zoya ta le roi Mtanzila par respect. Dis quelque chose à ta maman. Bon, dis quelque chose à ta rivale. Toke nango bongo. S'il te plaît. Yo pesa rabatu mbotete na tongo ta na lopango to solana bangote. Mais du moins bonjour. Oleki. Est-ce que tu peux le faire? Mbote mbanda na ngai. Oh Seigneur. Ah, Jésus. Bandeko Balandi. Eloko yo ete ya biso vraiment biso ba mama surtout. Pour l'état andimaka oyo mama lobi. Soki oyebi ki ozaka na mwana moko boyo bombela e papa bomba papa mais la qui sa ta famille à papa. À moins que ozala violé pendant ba moment ya guerre, pendant ba moment ya ba makambo ebele. Mais soki zaka wana te to sala be fort pour to komani le côté mwana komo binga mama. Oh non 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 non. Mama malobiza mboka na yo. Jésus. Oui, bate sona lo bani. Oui, bate. Ebi kena sai mabe. Mama zomo makasi, oloba pe makasi po ezabilo ko mundela sali. Nzamba peso voix penza ya oloba bien. Ebi kena sali mabe. Nazana faute. Mena okokate kokabwana na mwana ngate. Parce que na souffrir makasi. Na souffrir yaya na souffrir. Na eba kite ke koma boy na eba kite. Limbisa ngai. Mama limbisa nga pe nanu. Na ngina lata kanda ya bo mama. Na lata kanda e santu. Na meka nanu pe koloba na yo. Lelo soto komi na situation yo. Eza pona yo mama. Parce que moi na sengi yo à plusieurs reprises. Ola kisaye papa. Nini bande ko sala ki oboya ko pesa moi na occasion yo yeba ta bande ko na ye. Mais qu'un peu ko expliquer.
nazali na kanda. Nazali na kanda. Na maomba asalaki ngai. Beta yo. Basala yo nini? Mama ya mobali nanga abanda kolinga nga te. Tellement abanda kokola nanga ka munene. Abimisanga na mukolo wa mobali. Donc alinga ko sentir nga ta mukete. Malgré ba faire voyager moi na bango, tant on a que se retrouver na zé mais ça là qui fallait kana zonga na famille parce que na yeba ki famille on a très bien. Mais ba rejeta ki ngai. Alinga ko sentir nga kate. Donc na colère wana, na passion wana na nde na yeki ko bungisa mama na ngai. Donc na koka ki supporter te. Comment qui sans abri? Oui. Na koka ki sous ko supporter te. Ya wana jura ki ke moi noyo na ko bokolenga moko. Akotika lo yeba ni famille ya papa na ye. Akotika lo ko yeba ni famille ya kota papa na ye to papa na ya kotika la pe ko yeba ete. Donc na jura ki yango. Mais ya on balobaka kandeza mpaya te. Sikota lelo loko komelinga don na oyeba te. Oyeba te sona loba nini mama. Oyeba te. Sikoyo mama zela muke mama nanga. Eza pasi makasi. Yo siko posa na yo eza nini? Parce que moi na biso asa déjà na moi no asa koko leki. Oh là là. Ngai no linga te mwana nanga bota na papa na ete. Aboma mutu. Asa la fortement. Ngapi na olongola zemi oti. Ezali so mwana ngoko benga papa no nani. Kina kobota. Mwana ngoko comme si ozaki ndoto bombelenga secret oyo na obota mama. Osali sumo te mwana. Yo lingino muso oza posa mobali wana fo esanga kite mwana ngana sepe na ngana mobali wana tikela ngai. Yo ko banda ko sanga to musa mutu na ngaki o mobali wana papa na ngai. Elo neso la saka za tata na ngai. So tata na ngapo no la sanga take na ntana zaki mukila sanga ta photo ne ya pamba te. Mama oza ndoki oza mutema façon na yini na fina ngana ebiti. La sa to limbisa oti. Pe zemi ona longola ngote na obota. So zo zela ngana longola zemi o na longola ngote. Ya ezali sumu. Nyonso ezaka. Zela ka babenga yo koko mbanda. Soki mbanda ba bengo mbanda mama na ngaso ba bengo koko zela ka komboya. Ya. Na utota liso awa. Ngolwa nzambe ekita pona batu nyonso. Ezokita na batu lokwa ba mama na bino, ezokita na batu lokwa papa mobali na yo, ezokita lokola na koko na bino. Est-ce que koko soit espace ya mukiete pona olimbisa mama na yo? Est-ce que koko ozo traiter na minute lokwa nani? Nibisanga ndeto vanti boy. Ambanda na ngai, to lingane mbali moko. Oh. Ambanda na ngai. Yo zo tenir kaka kozana na papa mobali na yo. Asa mobali na nga na lingi ya okabola nga na mobali na ngai te quelque chose mo azaki mobali na ya kala quelque chose nini nga na za kuna te wana za mobali na nga za papa mwana na ngai. Jésus bandi ko balandi to sunga na ba commentaire na bino mama Bijou ozolo banini pour moi na omona za déterminant tika ne mobali neti o aza papa mwana zolo ba ke nini elakisa ki aza papa siko yo pe prouver biso ke nini elakisa pe ke yenda za papa lukile biso te indice moko boy pour moi na oloba ke mona photo te a mona pata très moko na papa ngote na mutu na oyebisa ke aza papa na yo mutu abota oye wana. Otika na ngondi meloko te. Na kotika na ngondi maote mama. Azala tata na nga. Azala tata na nga ite problème te mama. Bosa isa test ADN kasi. Lelo ndo komi bongo. Bandaka lo yebisa nga te poani. Bandaka lo yebisa nga te poani. Musa mutama be Limbisanga mwana nga limbisa. Limbisanga yaya. Limbisanga na eba iteke koma boye limbisanga yi. Tala ndenge passé rattrapaka adage oyo ba français ba lobaka tala mabe osala ina passé et rattrapé présent totambola bien tozokotisa papa na biso mubanji na totie sport après sport papa na biso mubanji ako.
lelo na Kinshasa eza lisusu place te ya kolongwa la statue ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et télé à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende mosika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez biso télévision oyo ezali cadeau pour na bino takoti na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yango oyo cadastre mamu nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali pe so lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à la station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Merci beaucoup na Spot Kitoko réalisation ya Chebiso télévision Pesibiso Koma tata mama Lopango wana pe papa na ngai Mubanji Mulusi. Azo sala entrée na ye. Passe le micro. Bonjour papa. Bandeko balandi na climat na kati ya plateau eza ndenge mususu vraiment tika Yesu karazala a gagné lokoyo a gagné bataille oyo. Bonjour papa Mubanji Mulusi. Oui. Bonjour maman. Bonjour. Ezo singa vraiment na likambo yo ozala na mobali o meka ko retenir ba émotion o meka ko retenir oh, nous c'est ça le roi, moi, préoccupation. T'as la passé, n'engue rattrapé. T'as la passé, na yo, n'engue eye rattrapé yo. Donc, aux amuto, il faut avaler yango, il faut o memango pour et rattraper, hein. Bandeko to sala malam. To sala malam sur tous les plans. Passer ils ont rattrapé biso attend à 52 ans, attend à 62 ans, attend à 100 ans. Ils ont rattrapé. Papa les lots comme na kati ya marteau et l'enclume. Les lots vi na bino comme na ba suspense. Oko lo banin papa na ngai. Lelo malobe comme ozanga. Lelo. Papa zala makasi. Toza na besoin maloba na yo ezo sunga biso. Toyeba tokosala nini na likambo yo. Tokosuka wapi na likambo. Besoin ya maloba na nga. Nazoe bate na oloba nini. Courage opesa mutu conseil ezalaka. Mais ce qui likambo wana ekome ezui yo moko. C'est pas facile.
na ondima te nazoyeba te nakoloba nini nakosolola na nani akoyoka nga nani aondima nga po mutu na mutu ake kokalifie nga na bafason nyonso alingi kokalifie nakotala boye mutu so ajuge abike nazomona yo oza un homme responsable me makambo oyo osali oza irresponsable. Comment ikotia mwasi zemi owanga na zemi place mawa na ngeza ona osambela memi na nzambe soki nga na wanga na kazemi nzamba juge nga soki nga vraiment na wanga na kazemi nzamba juge nga nzamba condamner nga soki nga na yeba vraiment likambo nga mubanji muluseyo nga yo ka mubanji muluse na yeba ka likambo en âme et conscience nzamba condamner nga papa mubanji eza ba question oyo eko blessé mais ezo sunga na nyonso oyo ozo condamner nani. Premièrement tout oza ba chrétien nakoki ko condamner mutu te parce que naza na pouvoir ya condamner mutu te naza na pouvoir wana te ya condamner même ya ko accuser naza na pouvoir wana te. Nzambe ye moko ayebi mitema nzambe ye moko ayebi vraiment mitema soki nga naza fautif nzamba condamner nga. Papa Mubanji zele loko moko lobi eza vraiment capital nzamba ayebi motema certes mais maman a informaka yo te ke moi sino moko zalaka na ye aleka kiawa talak aye okosa kiaza na zemino ata information bongo zwa kango te natikala kozwa trace ya Natasha tam moko te na vie nanga nasalaka effort parce que azaki mwasi onalingaki aki mwasi na bande ko vivre na ye natindaka ta batu balukela ngai. Papa vraiment na osenga na yo ozwa makasi parce que toza na besoin ya maloba wana ndezo sunga biso bato ngo bakenda koluka ye bamonaka ye te balongwaka ba mama Natasha nini esalama po bobunga na makasi boye tie koma ovandisi mama na mwana bambanda boye toza vraiment na besoin eloko wana zala vraiment makasi pasi na ngai vraiment mawa na ngai vraiment eza langa yo si oti kolobake na nga na fandisi mama na mwana bambanda c'est pas facile ya kolobango malgré médecin singana cha mona motu te tension ezo déranger tension na nga tu batalinga na so na 16 nazo ko supporter le côté na ko kate. Maintenant idée na yo eza nini? Premièrement idée nanga eza soni na pasi na mawa na kokoka komona Ernest na vie nanga to na misu nanga te na kokoka komona Natasha na misu nanga ite na kokoka te ke parce que vu que à fur et à mesure na banda komona liwa nanga eza musika nanga ite eloko na kokoka ko supporter yango te eza munene na kokoka te même pour na na plateau yo na kokite siko okosala nini parce que moi si mwana no aza nzemi madame enfant aza nzemi madame enfant maman pardon par l'amour de Dieu ne faut pas olobayango ne faut parce que zo blessé nga vraiment sur rien ne faut pas vraiment olobayango kota l'Ernest na misu nanga na ko supporter pasi na été na ko kate na ko tolérer pasi na été comment na Natasha na misu nanga na ko kapé jamais kondima pasi ya Natasha na misu nanga nga nazo juger bon il faut nga
si ça joue ya kuchaba moyen je ya kufuta ba vivre na condition ya bien na tia bango na condition moko ya bien ngande na ke na kite bango ngande otika parce que oza papa mwana ngai ngana otika otike ke so ba problème na bino bo gérer bino na bino ngana mbali musute na vie na part ça yo bino bo sa ba aventure wa papa mwana ngai oza mobali na ngai oza mobali okende wapi ozala wapi to ozala ngana yo mobali na nga oza posa na kufa na mi boma yaya pardon yaya pardon siko donc yaya malgré nyonso ezosalama papa chéri azaka chéri papa mobali na ngai ata papa chéri aza mobali na ngai mama na nga bolimbisi marge naza na droit te ya koposer question mais na kosenga yo si ya moyen na koposer ta question et pas un ex si ya moyen so openga permission na koposer bandeko balandi na pesi kaka lo bamba papa na ngai un ex c'est pas facile. Est-ce que na vie na yo depuis toyebana depuis monanga ozata na malamu moko te na part nanga olamu eza nango mais ngala linga ko makasi pe na olingo makasi eloko nini esalaka olinganga makasi po naza mutu kola batu nyonso nini esala mobali nanga ezaka bolungo ezaka likama motema na mona yo na vie nanga na mona donc osepelisa ngai na mona mobala vie nanga yeyo soki lelo okiki na kufi oganye nini okufa pete okufa pete tozana okufa te so okufi nga pe na kufi okufa te Natacha plutôt Natacha c'est la maman pour excuser nga pe na komi mentionner parce que elle qui la nanga moko na représentant oyeba makamondeza waza libumu waza leki mwana papa na ngai. Oui, maman na ngai. Tant que mobali, tant que moi na nzambe en plus. Est-ce que yo yebi pe ke yo sala nzambe ba mabibele? Mais nzambe wana pa limbisa yo. Na oyo yebi ke o biso na mokili to mona te mais eza na mutu mo amona ka libanga mai na se na mai na 4h du matin. A omona ke libanga ne tenga miboy. Amona yo. Premièrement, maman nanga, vu que tu es chrétien, beaucoup nanga nyoso, tango nanga nyoso, na senga kama onanza melikolo ya vinanga, ma onanza melikolo etamboli nanga, na makamba boye, il faut que ma onanza melikolo ya vinanga, sama onanza me na yebite, senga kaka ma onanza me, on a baki bien, na ko condamné te, pe na ko juger te nzambe ne mutu ayebi mitema nzambe nda yebi soki ona oloba eza faux nzambe nda yebi soki ona oloba eza vrai nzambe kande mutu ayebi nzambe mitema nakipa yaya kuna yaya yebi ke bible oloba na biso à lui la vengeance à lui la rétribution oyebi eloko wana nayebi mama menga naza na kapuna te nyonso bible koloba nyonso bomba ndi bafanya na baoloba etalinga te ngana mona bino bosa théâtre mubaji tika na bengo na kombo na mo parce que mo bali na za droit bengo na kombo olingo saka nanga il faut na bande na boku funa banda kilo ndo ba distance bo tela ngana mwana na funa betana eza nini ezokende ndenge ne foli sono na yebite mais bolinga bo distraire ngai okutanga mo siko okutanga vierge pe na yebiso ko na ko pesa virginité nga mo bali wa ko bala ngai on dit pas accepter que tende za bona ko bala mpepe nyonso ko ya mbongo nyonso ko ya na ozalaka na yo olakanga séparation te soki na kufi Ernest organiser ko finga pe na okufa na lo bango na plateau so do ki yo kufi na 7h juste nga na 7h30 pe na lundi yo Ernest olinga nga vraiment ya solo na ko tellement makasi lelo je crois Natacha Abili comme très capital ngai yo mubanji
papa aboti yo ngai. Na mobali na ngai na yebi papa abotanga te. Oui, nandimi ba qualification nyonso na minute parce que naza na choix te. Est-ce que y a moyen tu ko luka moyen to limbisana to fana en famille? Ce qui pendo linga nga na bolingo nzambe. Oza na posa na ngai. En famille wa nozoloba na papa na mama na ye. Na ozana mama sika moko te. Na ozana mbanda est-ce que bafana na mbanda sika moko? Na ozana mbanda sika moko te na ozana zana posa mobali na ngai. Na ozana posa na za sika moko na mobali na ngai biso mibale to sa vrai bolingo na biso. Yo mona dem tafana mbanda ndako moko. Izalaka te. Natasha futinga nini? Natasha futinga vraiment nini? Mabeni ninga nasala ki ona vi nanga pona nazwa li futi ya boye. Po lelo oza auteur, compositeur ya makambo nyonso tu. Nini ya mabeni nasala ki yo? Na bomela ki yo nani? Wana sikozo lingolo banana inanga. Donc tu me condamnes. C'est ça. Nabina ngo condamner ngai. Na wi ko condamner mutu te. Na yo sali ozo lingo condamner nga. Parce que naza silencieux, parce que je ne parle pas. Yango ozo lingo condamner nga. Mutu okyo condamner c'est ta maman. Pourquoi ba yebisa ki ote? Pourquoi ba informa ki ote? Aujourd'hui tu me condamnes. Na famille nanga mobimba, nazaka na maman nanga moko. Ona bandeko nanga tout o ezali ki yo bando sona bango très bien. O ba yaki pe ba camarade na yo bo pasaka ba bon moment na ba classe na bino. Otana ba leki nanga o botanga na bango te Natasha. Nazata na imer donc nazanga écoute même pas. Donc kolukanga été nde nazabo problème na ngeza mwana nanga. Parce que na souffrir na mwana nanga. Soki maam na bino ba bolingo soki ya nini nga nazo na posa même pas ya zemi wana na mona ngome. Mwana nga obota na yo te jamais. Ngape na olongola zemi o te. Olongola. Na olongola te. Na olongola te ozela ba bengo mbanda mama na ngato ba bengo koko. Na otika lozambanda na opete. Merci. Na otika lozambanda na ote. Lelo okyo déborder okiko ko finganga. Maman Natasha. Okiko loba nyonso ko loba. Et vos oui, apaisements. Je suis d'accord. Mais et vos apaisements. Yaya. Et vraiment na sengi na réalisation tomeka kokata nanu. To sengi kaka na Saint-Esprit bobonde la pepo na famille oyo de loin ou de près. Bobo sana bango na ba prière na binoté. Vraiment Bible lobi muninga malamu aza oyo azobonde la pona ba misusu. To lata ngonde to lata ka ba komba ba vie na biso to zwa tempo na bango. Papa nga na kosenga mwana na biso auso loba lobi amona ta eloko elaksa te ya kokana na yo. Mama na osenga na bino. Vous êtes d'accord tout ça la test d'ADN? Oui, ngana za d'accord. Premièrement, ngana kosenga équipe ya chez biso ba accompagner vérité loko le bandaki na niveau média vérité ici dans le niveau média et quoi quand même qu'on lave nga tamwanda parce que sa personnalité nanga o lelo eza sali na miso à tout le monde ba valeur nanga nyos tu na pedrango même considération na pedrango maona nzambe bandeko balandi zamba mona bino tokolinga to chite muke na losambo parce que Bible ezoloba nanga que molimo mosantu aza oyo ayaka ko consoler ba cœur brisé. Il est le rémunérateur. Babengi ebongo. Mais na ko sepela to ça la prière ya notre Père. Eza la maman ya papa ya penangai présentatrice ya émission. Pour eza prière moko fort. Eza prière o mutu asala te, mais eza prière o mokelinda sala. Na ko sepela to chiti na prière à notre Père. Tous après à ça la prière à notre Père. Donc notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Amen. Amen. Bandeko balandi nako sepela pe na la prière personnelle parce que naza maman au foyer, naza pe une servante de l'Éternel. To bondeli ensemble na famille. Tant de père maloba ezozanganga tant que mutu. Mais na yebi ke maloba evandi pa na yo les derniers mots yondo simba kango. Mais naza curieuse ya komona ndenge famille oyo yo kopesa solution na ndenge no ya bonzambi. Pona lolenge na biso batu atanga personnellement na omona te tout ça nini. Mais na yebi eloko moko. Eza na mutu oyo avandaka na likolo. Si totalaka likolo il faut to yeba ke likolo mutu azaka. Nde mutu wana nga na kitisi pona koya kokata likambo oyo. Ami bengi il est le juste juge. Eza na justice moko te ekomi ata na talon ya justice ya mutu oyo biso to kitsana siko yo. Pesa kaka kembo na kombo na yo. Dans le nom précieux de Jésus, j'en suis prié na foi, na conviction que toko sala vraiment que bravo Jésus, pe bravo Jésus kombo na Yesu ko za lever et ko lendisa et ko pese like na ba mabota po yo otikala jamais ko échouer na bataille. Kiti sa cohorte d'ange et vanda na mitema et vanda na mabota dans le nom précieux de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen.